Oui, moi, je suis à www.nasfortv.com. Encore une fois, un grand merci pour la fidélité et la confiance pour la bonne Nasfort TV. Fiston Chimanga, tonton chéri, soda marquage toujours na pointe quoi. Quand les boloba qui Fiston Chimanga, lequel a biso bongo a bougé Kinshasa. Moi, on a tembe aussi la terre Luka et Olobisae, le leader à charisme. Fiston Chimanga, Luka et Olobisae, on Fiston Chimanga, tonton chéri, toujours na cadre recherche et actualité. De to boni bongo le Nasfort TV, na Nas Show. Tu as bon Yemoko, président Blaise Lukanoaza sur le plateau. Il va vraiment vous expliquer. Sans plus tarder, bonjour président Blaise. Bonjour mon balantembe. Pour moi mon balantembe, tu es mon balantembe. Merci président. Président Sangono na poto Panzani. Le président Sangono Panzani makasi na poto. Lui Blaise Lukano kuna kin yende tembe. Yende penza ilombe chimanga luka olobisaye. Président so toroye ba groupe École du Sali, c'est-à-dire combien de temps? École du Sali, 4 maintenant, qui est la 5e année. Mais le but n'est pas netité. Pourquoi? Bon, netika netité, mais neti. Problème tous en anglais, c'est que yo yebi problème tous en anglais ça. Nakin, ezamwa pas si po bandi mayo. Mais bisoto mindimisa. Pe bato ba valida biso. Bisoto mindimisa pe bato ba valida biso avec toute facilité. Problème ezaka problème tous en problème ba chaîne parce que lelo na kin soki penza o lingozo chaîne ya malonga soza na mbongo te parce que chaîne ofele za souté. Do foza na mbongo, il faut na bato ba soutenir yo, il faut na bato oyo ba bazochao maboko quoi afin que eloko et s'avancer. Au monde na calamité, tous en pleine répétition. Donc au monde na bana au monde que musala pendezali. Président Blaise, Patrick Bokondi. Albichi Mangamba, président Blaise, pourquoi bon artiste comédien, bas sous série de ma solon. Donc artiste comédien, a plus na il est artiste musicien. Donc au lieu ça ça nenge longo bani, donc bomiti na ba rang na ba musicien, ba rendre en tribunal na bino. Magamba ba former na moni président Blaise no beti boy. Tu éviter au be expliquer Patrick Bokondi depuis Paris à comprendre. Au moni problème il y a artiste comédien, il y a liboso. Il faut tout le barango sincèrement, tout le barango avec toute sincérité. Patrick Bokonzi, il y a barango que biso artiste comédien to lingana ate. Il y a liboso na angwana. Au moni harmonie au ba musicien ba bon kolingana tete mais koling so bazana ba conflit mango za rare po yo kango. OK. Loba ke bato ba développer ngo makasi. Mais pour na bango moko pendo comprendre que bazana ba conflit eza moi passe mais biso ba comédien ba conflit na biso et monana avec toute facilité parce que tous en bloc. OK. Tout ça en bloc. Au moni faire à cause d'un problème na fali mais loka bazaka na bango sika mongote pour y bango penda moi passe. Mais biso za producteur azuyo kuna azuyo tant on sang sabino boy et pas makambo bimaka ngona pourtant beaucoup tana boyoka na ngati. Faut mon amena qui wana sali bizeti wana pas sali bizeti pas bato comprendre que abayoka na ngati. Do bolingo pende za tango no zo mona neti makambo moi pende avancer za te. Parce que na moment de tolo baboy talanga na peso exemple ndeko nanga la duchesse on a zopé sa bambote sika zali vraiment donc Mike la duchesse yo benoza mpangi za na mutema asali fierté ya RDC vraiment babengisi na libanda mboka azwa trophée ya meilleur artiste mais pour ba monsieur eboti jaloux faut za mutema mabe comprends faut za mutema mabe faut za la mutema mabe oboya ko ndima muninga o azosala asali loko na omoni lelo ba bénéfice babilango ba la duchesse balonaka lelo bazobuka bambuma na mais oui abuka oui faut qu'on dima moninga na époque na ye on y biso ba Jean Blaise au poto to intégrer monde théâtral c'était pas facile c'était pas facile biso ba miso to yeba na raté to sali ba effort penda to bundi pendo senti pena ke to bundi lelo pena mi kiliwana batu ba solo carré batu ba chopeka o le capé boye papa okota na katikati ya Janifa ya Apo Firenze Dadi di Kambala nani Alain okota na kati na bango on s'est imposé faut zalati
donc biso siko to kota to s'imposa oh boya ngo sala mboka na ye mais balobi ozala trop sûr na yo ozala trop sûr bena donc c'est ovandi bena bana trop sûr na yo mais mutu so aza trop sûreté aza mutu te mutu so aza trop sûreté aza mutu te par exemple les troye ba na le sali déjà vous savez combien de films na ekodi sali to que donc 7e film déjà ngo ponga sala ba film ngulu ngulu te na sala ba film mbang mbang te ngaso na sali film ba film na ngano na sala na kin et cartona et simba et cartona était comme appé oui était comme na teka déjà mon poto déjà dans na film moko na sala au producteur azwa kengedila et solo là bien et solo là avec TL business Thomas Lukanu était comme bien et solo la paix vous comprenez musala to sala ngote pona eza passe nga eza passe tenté mais balbe boline mi basi bango ngate na lingina bango ba oyo yebi na ngate omoni bande kona biso nyonso o lelo bazui occasion ya kozala na basi na poto ce n'est pas mauvais oui vous comprenez la vie c'est comme ça lelo toyebi o bazomona na poto te toyebi pete loko nizo sala po batika to elo toyebi pete loko ni po na yebi ke bato ebele ba osala ba continuer misala na bango ba li sala bazo continuer au travailler ba président de Vos bazo continuer au travailler ba Hans Luzolo ba Duchesse ba za ebele ba kundami hein ah wana yo mto lobi nga na yebi te bozela mo ba collègue na yo ngasko na yebi te ozomona nazolinga balobaka mboka okoma te likolo ekweya ah ok vous comprenez mboka okoma te likolo ekweya bamsu bakaza soki akomi na Afrique loka za na Afrique ici neti sko mukile suki place wana okote mukile zo continuer de ba réalité bango bazomona kuna biso to yebi yango te vous comprenez ezaka ndenge bamsu bazolo ke banda ba wana bakenda bakena ko bebisela ba bebisela ba tuma makambo donc makambo ezaka moi ebele mais moi to kontra ba détail ezate mais nga na yebi ke présent po a continuer au salam sa na ye le président de Vos a continué ensemble ça na Gianni Faya assalamu sana bango nyuso ba occasion ba tout le monde na ba internet tout le monde ke bazaki na spectacle place boy bazaki do baso continuer ensemble ça na bango tant mususu pe par rapport ya mboka na RDC de tout ça misala ngo à la portée de tout le monde ngulu ngulu vai tant mususu kuna mboka za na loi tant mususu baso ça musala ngo vraiment so ndenge za la kite ngolo bateki ba sini. Bon, je ne sais pas. Bah, réseau social qui est autant sous balobaga comment cimetière. Bon, on a évité quoi. T'es pas mingi ba sir ya Congo hein. Bah donc ba leli quoi. Moi la Jomo Boye, a leader président, a gina fiancé na Congo. Sur la moi sa poto, ou là-bas la moi sa kin, atiki moi sa kin na bali moi sa poto. Parce que ba sir donc ba leli côté wana. Ah bah c'est ba chimanga mais pas tout na bonza la rani do biso na Congo basi bazate. Bon, omoni nazomona ndé na koloba na makambo wana te. Tu comprendre? Moi si à poto aza moi si moi si à Kisasa aza moi si bango nyonso bazaka basi problème ezali qui na lingina lo baba adage o bato ba mesana ko lobate ba misu ba lobaka mbisi alandaka esika mai e ko chola donc lelo bolingo ba bolingo na katikata ba bolingo nyonso to salaka sincérité faut na kati ceux qui bolingo apoto za pona ba intérêt bon je suis désolé mais na katia bolingo nyonso na katia bolingo nyonso ata bato bazana ba poto ata bato bazali awa elo e kontaka mingi za nonka bolingo donc c'est ça quoi vous comprenez et quand ça le roi de président ngai Jonker ana mwasi awa ana mwasi awa abala mwasi na e awa babi ana mwasi awa ata pe na succès na poto mais ngolo bakate ke ninga zana loko azana succès na poto soki mwasa poto monani il faut ka kende ka eza pe na mtu ba bona mo pe ba za poto neti yo boy neti nga pour exemple Blaise Balobi matin la ba comédien comment on tapage ninga alali wana bona ba karna ba forme donc pourquoi ça bolingo ezate côté wana matanga mona matanga artiste moko boye na esprit de guerre ba rando oyana ba kara danger ba forme olebola muninga na bolingo bino boyo sa ba rando na matanga ah pour un problème en matanga na banzi tozalaki na matanga ya petit na biso Arnaud ezaka mawa vous comprenez question aux autres nanga bato tout nanga pa la reine de Montréal parce que le équation na Sport TV la reine de Montréal Annie Boston Mbouyi la reine de Montréal Annie Boston Mbouyi Blaise ya matanga na bino isasa feti kaka rando tapage makama matanga ya RDC ya bato ya théâtre
nakolo bango lelo quelque part pesa ma éducation. Oui. Quelque part pesa ma éducation, quelque part pesa ma civilisation. Oui, bah faut pas la civiliser. Bah faut pas y ba ko respecter ba mort. C'est ça, oui. Omoni mundele mundele ayebi nenge bon nakeka mundele mingite atape bato mundu musu bazalia bayebi nenge ba pesa ka respect na moto akufi mo wei. Soki na beta masolo matanga e malokona na komo chrétien bato. OK. Eza déjà ndengona to mesana ndengona. Eza ra. Omona mutu moko ayena matanga ayene normal, ayene simple, azane ka normal. Eza ra. Mais petit wana yo na kufakiti. Ndeko na biso na kufaki na ye. Akufi na ye mais to talaki penza to moni na biso pe bato biso ba yete mais jour okunda. Chance nzamba za juste mbula pe beti. Sukaina. Allez bato ba beta ki ba costume manini bango nyonso ba yete. Bien, bato ba relax ba yena bango poser. OK. Ok, vous lui costume, vous avez préparé des gens qui vont Yamamoto. Nous avons calculé Yamamoto, na matanga ya batu. On a corrigé OK, merci président. J'étais presque dans cette émission. Invitez-moi un message que lancé à propos du groupe Nayo, ma vision, ma programme, Amoureux de la culture, acteurs sociaux, hommes d'église, voici un espace qui vous est dédié afin de promouvoir vos produits, vos services. Donc, chez nous, bien au cours des grands. Olingi baye bayo, yo oyo, olingi ke musala na yo, ekende liboso, yo oyo, olingi basala yo, lokola kimbi fashion, oyo alati singa, so bomo na persinda ka la baobete, na babiloko ka ya boye, bomo na persinda ka la baobete, na ba tendance à boye, kimbi fashion, oyo osala musala na kitoko makasi. Salon de coiffure, flat hotel, benga biso ba numéro zawana, donc chez biso musala ne musala. Au concert Toko Kita. Donc équipe ça complet. Mais dit na kini amasole vandi ya carrément bimba ya mobimba na bité lango c'est depuis na toke lango. Comme na degré méchant toye nango. Fâché la ngai, personne n'a la bobette. Autrement dit la percure la mama Africa asiliki, ba mama Africa nyos. Oya canon. Oya tendance le quoi percure ndaka. Oya kitoko wana ba vrai Joe ba buchu ba grand homme d'affaires o bolingi makamna bino ekende liboso bo kite ba site mikie wana o ba loba matériel nde loba te e carré ya mulai na kati ya www.nasfortv on nasfortv donc nasfortv fort à 4 yango ya vidi micro ezoloba matosa boezala te rien à dire so finginga so soignisinga matériel carane ekoloba fisto chimanga tonton chéri veut dire auti na pépinière na minute na cour des grands veut dire zwanga mobimba elengi personne n'a la bobette autrement dit la percure la mama Africa a bengi bino yaka yo lingi to tombola yo lingi to sale loko na yo yebana bino pe kasi ba na ba parti politique bona posa bene loko na bino yebana yaka sur le www.nasfortv.com chez lui-même le big boss Narcisse le bébé nourrisson oya zo samsala ne kitoko makasi tala ba petit tango na ba petit yango ba ye ba cameraman solo okuta kuna ba cameraman solo ba simba pena ba image kitoko makasi ibere koche bana na yo moko ye moko ndelo simba musala ngo kitoko mema bana pena veut dire que ba senti ba jaloux ba suka mitema je crois que les jaloux vont maigrir beaucoup fana binoté parce beaucoup fi vivre ba kambwele Nasfort TV, Batika. Nasfort TV, la qualité, la différence, le travail. Si t'es eu succès, Bika. Eh ben moi si succès, Bella, Bella, si t'es eu succès, Bika. Eh ben moi si succès, Bella. Nalingaki na loba mingi na bato balinga biso bana poto. Mingi par exemple Blaise promotion moins bon promotion na ko sala na ngai omoni ya makamango to loba kakati makamango to loba nalinga na loba boye na bandeko nyonso oyo balezaka na poto botika kolanda bato na apparence botika koluka kakoyeba bato na sima ya bato yeba mutu kaka liboso na ye Blaise azali artiste Bakolo bakena bimi sika, bakolo bakena bimi kala, je m'en fous. Moi mon problème est que ya webi nga penzako bozilanga na Hollywood
Solo. bozela nga na Hollywood. Suka. Na film mo bo na acteur mo boye. Ya États-Unis penza ya munene boka penza ke soki na ozala figurante na ozala parmi ba acteur principal. Suka. Pona yango les ambition, ezalaka ambition na ngai. Na mona nga loin. C'est bien ça ouais. Tozaka ko se limiter na CT. Lelo la duchesse accueilli a eu trophée. Exemple à suivre. À Kitoko, à Bundaki, il a eu trophée. Donc, Nzambe a pambola ici Kazali. Ce qui ont moni défaut, benga biso. Ko benga ngai te po ofinga ngai ndenge bokoma ofinga bato. Nazalaka na welela mwasi na poto na mutute. Tu comprends? Na welela mwasi na poto na mutute. Omoni muto a se respectaka. Alingaka réputation na ye etambola toujours bien. Soko za na information ya kopesa batu te, luka penza information bien fiable. Que o luka o fanisa batu liboso caméra po bokosa batu. Makambo nazoloba mukolo na mwazali. Azui retourne. Azui retourne na yo donc. Tika kotambola na komba Blaise ke neti kaka. Comprends? Po ozwa zéro penza, zéro papa. Pour na batu ya makasi na bapoto wana penza o balandaka. Baebanga penza dongo balandaka ni Boston mbui mwana mwasi oyo soka zokota na kata mo soka kotika na supermarché na Montréal do ba magasin so bakangi ya so manano suka busuka zalaka paye moko te ata molaka mingi na Gibo Luka mopanzi na ye donc Gibo Luka jeune maloué Gibo Luka penza ya yo angwana bino bokoti na kata supermarché bakangi nanu pendant 45 minutes bosomba nanu po bino bosombaka pena osenti pena conteneur esili bambota ngwana pa na yo Mama Afrika Sele Lukanu yo babi yo Mama Afrika fierté ya RDC na kata Montréal ma petite sœur propre Sele Lukanu ya yo angwana na bana nyonso bato baza bazo soutenir Edin Simba les miracles ya bilele misé ya bilamba muto azosala ke Jean Blaise azala respirer na mikili wana ye wana Sandra Sandy mwana mwasi aza na Montréal aza na Canada fanda pesa malili mama nzamba opambola yo oyo yokanisa na mutu na yo wana ekokisama po nzamba ya biposa mutema na yo kolelaka te po babilnemi na yo banguna na yo nyonso baza deja koyoka soni. Donc merci na bana na ngai na kati école du Sali calamité bozwa bango otala bestrene ba travailler balinga nga mingi ban soki bango tende naza ko exister te soki bango tende tamso école du Sali si ekufa nazo mima bango pena na mitema na linga bango mingi eloko na osenga pona nina sukisa na nga moi numéro de téléphone bolukaka information nabiki a information asolele kaka ngana prince toza na problème te o comprendre bato bazolinga bakrele ngana prince problème baotikala na soni tokowelela kichine du te soki ya komona emeka ye babengaka ye emeka nga babengaka nga chine du ye koboda ye ezala ye emeka nga babengaka chine du awelela agona nini o comprendre ya za emeka nga na za chine du towelela te kuto contraire to betaka nde ba featuring ya makasi mutalinga zwa ngai ba numéro yango yo 089 96 22 813 089 96 22 813 obengi na numéro privé fana pion kaka ils appellent privé mais bozongo kaka baibanga penza 081 041 83 80 081 041 83 80 donc oso benginga ozwanga malamo ou bien ok na Facebook otali Eco du Sali au mona biso na kati mbala moko donc bino penda masolo penda Nas Fort TV en anglais Nas 4 TV bino boye bana bino bosala ba émission télé ngana basima ba parler poza ba nsu basala ba émission mais to sala émission boye komi ngamona monter. Pendant Fiston Chima, je dis vraiment un grand merci à toute mon équipe technique. Là, je vois lui-même mon boss, il a comme un bébé nourrissant. On est là, plus et belé. Et si ma carte Junior, c'est les Malikia Nas Fort TV, merci mon frère.
namoni bon assistant technique mo Diamant Janté mwana mayele zalaka wana namoni mo Patrick Bokondi mon vieux privé Patrick Bokondi na nu image wana na Osho wana vient vraiment merci beaucoup déjà merci peli na zara no lobi na zela namoni mo les grands pétroliers tête les grands pétroliers ba moté ebele na bazana namoni moko ki nge sauver de ba moté ebele Bambote belé à toute ma famille, la famille Kalala. C'était là dans ce show. Mais restez branchés toujours au www.nasfort TV quoi. Il y a beau quoi. D'ici là, portez-vous bien. Merci. À plus.